Le lot tout le monde prophète de la nation Denis Les. Alors bien est-ce que makamoma il a sali à ça la yangote, ko ça la yangote. Ce pas si pasteur Denis Les raison. Et aux musiciens, aux servir des gens nzambe. Au lingi so comme pasteur ko ça la misala boni. Mon sala nzambe a PD a pratiquer makambo. Mais tala la bêtise et retel vidéo à Mike, ce que tala moi si on a biloko azolo. Vraiment. Mike azana science. Oyo eza ya mai akotikalaka kovandaka na mwasi te milimo wana mwasi ataza na ndako abanda kosalaka makambo mabe libanda na banda ba exemple ata pa pene bomonaki yango. Est-ce que c'est vraiment normal mosali ya nzamba koyi kozala PD? Mon er bazosala mélange ya kisi par rapport ya kozala haine na moninga donc bazana bitumba yango yebise ke ba pasteur tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier, Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa Télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïba Lingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Bisika nyonso tout bozwami vraiment bayebalingaka Anestar, la panthère noire de la presse, la actualité haute numéro bino mikolo na mikolo. Merci na bato o bazali vraiment ko s'abonner pour na kozwa actualité ya mikolo na mikolo o ya mboka ya Congo. Nazali bongo na plateau na ngai na maître Théo. Na maître Théo to robeta bongo masolo ya actualité o ezali koleka na kati ya Kinshasa, beaucoup plus côté pastoral. Côté pastoral, côté église, côté ya basali ya nzambe na soni o basali na kati ya Congo na soni o basali na musala ya nzambe to solola yango na maître Théo Petro solola makambu pe ya maître Théo boyebi maître Théo azali moto oyo asalelaka bato makambu ebele soki olingi ozwa mbongo soki olingi mwasi na avanda ya kimia esika moko soki olingi mobali na avanda ya kimia esika moko bocontacte bongo maître Théo numéro na ye kozala affiché wana na émission na biso ya lelo comme ça bokozala na facilité ya kocontacte ye ya koyeba kosolola na ye mpe koposer baproblème na bino epai na ye nakoyambela bino déjà invité na nga mpona komisa bino te. Bonjour maître Théo. Bonjour maman na banza na lobakake za soni na mapona ba pasteur na zaf mama kasi na ngolu ya Lucifer ya Satana misala no sozo kene malamu. La fois passée même ça que ba pasteur bazalaka banganga notela gangote par rapport ce que net makamonde ko Mike ya sali eza makambo ya soni lelo bato bamona ka défaut na pasteur Denis Les azalaka na défaut te doya azalaka na ba transparence par rapport ndenge ayebeli musala lelo mutu oza muyembi olingi okoma pasteur ata oza muyembi ozo servir déjà nzambe ozo servir déjà nzambe par rapport à la transparence, na ndenge musala fait que na ba droiture. C'est comment on peut avoir raison. Et on a beau ya ba pasteur que par exemple tu peux ça. Eza makambo moko esali soni kotala koto ya pasteur Mike Kalambai, ce qui totali kuna révélation au pasteur Moïse Mbia sala ki pona pasteur Marcelo et puis au bazali koloba pona pasteur Dalo pona makambo ezali koleka na kati église na ye ke ba PD bazali na kati église kotala lisusu pour un pasteur prophète Francis Tatou tomoni makambo ya ndenge na ndenge délivrance et baluki na cop délivrance et baluki cop yoko lobani na autant que moto oyo aza moto ya ba esprit oyo obandaki déjà ko révéler to kotal sabiso que ba pasteur baza bato lokuta okoyeko lobani mpona ngo. Merci maman na sepelaka mingi na ba question na yo na mayele ya musala. La fois passée moni na lobaki mingi par rapport likamotanga ba pasteur atameke bino boluka kabese ba pasteur siko yango pas même un mois moni visibilité ya mamno sebimi un pasteur étant que musali ya nzambe aza chrétien o azo pambola batu na o azo longola batu na malédiction okosala eloko wana par rapport ya nini eloko wana par rapport ya nini par rapport kena eloko moko ezali ozwi bosoto na yo ozwi kimutakala na yo pardon na koloba na terme po ezolanda ba responsable na ba autorité eza penza makambo oyo esalami motakala esali soni ye moko esali na kiti rapidement esalinga na mawa mais tu as pas si raison maman balaki oui maman na banza la fois passée ba émission za kina ngomba tu bazala kana tembe
bato bakana tema spiritualité maître na peso raison au monde ata makamuzaki général de fois biloko nyonso ndenge mona bato batya tememe bato ba comprendre yango yango moni ke musalo ke na transparence ezana lokuta ezana kesko ke mona ke kisalu bankaka bamvene ke ngaka kisalu ndenda salako sala kisalu ke aki musamu na nsamu wa mambu mentomu wa mambu difficulté ya bantu ngai maître te no bakana zanga te na pardon terme ya globaliser spirit musika ngai maître te na yebisa bina za prophète te na za pasteur te na za gengse na za nganga donc na pesa ka kisi ozaki na difficulté na rendre na ba service ya mbongo na ozalaki mobola lelo to comme na problème so ata na bana moi le comment a 25 ans il y a 20 ans il y a 10 ans problème il y a tension par rapport à tout comme il a deux sortes d'attention tension primaire na tension secondaire oui. Par rapport il y a mokili ndenge zo kena ba par rapport na ba doiti na ba vision na mamoto zo kena na pesa qui ya na ba to mettre comment c'est possible aussi ça diabète si la gâte non par rapport à spiritualité non so ba za papa na musala oyo lelo to tout monde prophète de la nation Denilis alobi est-ce que makamoma ikasali ya kosala yango te akokoka kosala yango te so ba pesi pasteur Denilis raison oza musicien ozo servir des gens nzambe olingi so comme pasteur kosala misala boni na imete te na zanganga donc na zo pesa kisi osalaki na mbongo te na pesi yo mbongo respecter ba norme kende bo felina mutazana difficulté mutakufeli kende sunga sacrifice mais est-ce que déjà kutana physiquement bo na maiki kalambai parce que bito yebi ke bino ba maître bo solo la kana ba musicien na ba pasteur bo sale la bango ma solo est-ce que déjà ozwa temps ya kovanda na yero kutana merci maman rana na mutuna wana ngala lobaka kombo ya mutute par rapport ya publicité bena zo actualité pour mutuno salanda kanga talaka par rapport expérience ya musana salaka le pasteur ce qui Mike Kalamba to kutana na yete mais problème na ye ezani à travers na ba sirène par rapport à lingi ko vanda na mo cité le gaza na science mais yango nazo pesa ka bande ko chance na yebisi bango abalaka peniel tout biso nyos to akotika la ka oyo nazo yebisa yo monde ntebo fungola matoi omoni pe science ezalaki na ndeko mpango abeto mukongo général de FAO obenga ki YPD boye tout par rapport à Mike azana science oyo eza ya mai akotikalaka kovandaka na mwasi te milimo wana mwasi ataza na ndako abana kosalaka makambo mabe libanda na banda ba exemple ata pa pene bomonaki yango yango mona azopesa bandeko chance maître Théo aza dispo mpona kosunga bino na banda maître Théo dans le numéro 4 T5 T6 T webi transparence ya musala po musala bato babebisa yango azopesa bandeko chance e boza na problème ya musala botika kobebisa yango lelo ndeko Mike makambo asali esali soni honte so bobino basali ya nzambe boko servir nation ndenge nini eloko ya passe ezake azana nu pasteur aza chantre aza musala nzambe aza pe moto oyo bato balandaka mingi aza vraiment modèle pona na ebite lelo mais azalaki modèle pona ba jeune ebele comment eloko asali en tant que mosali ya nzambe ko pratiquer sodomie kolala mwasi na nzela ya sima et puis en plus sans protection. Est-ce que c'est le normal ou c'est le spirituel? Ok, kasi la yebisa bino ke ba pasteur bazalaka banganga. Er no so botila ka ngote mais so bomoni visibilité na mamuno sengi bimi. Est-ce que pasteur Mike azalaki muyembi oza muyembi ozo servir pe des gens nzambe okomi na branche okomi sous pasteur soko sala misala boni yango nazo pesa bandeko chance maître Théo aza dispo oza na likamunion oza na problème ya hernie ya mbasu mbasu babeti na lokolo mbasu ya venin oza na problème ya diabète na banza ozwaki ya no bato babiki na makambo ya diabète tozaka na deux sortes ya diabète diabète A diabète B type 1 type 2 par rapport à absence ya pancréas na par rapport à aliment oya kolia et obombi hémorroïde na yo 3 à 4 à 5 ans et ko pesa ka problème ya faiblesse qui mobile ko pesa pe na problème ya diabète lelo zo mona ndeko mwasi oza na problème oza na visibilité ya mobile oya bien oyo lobby absaleli yo contacter maître Théo numéro za dispo plus de 143 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885 Maman Rani ya musala oyo force en expérience nango mono kaki kisalu ngaka kisalu ndenda sala mais bankaka bamvene ngangu yendwenga et visibilité yekintuma kya wonzu twakala entuma mozi papa Simon Kimbangu na banda masifi kavanga e mambu kavanga kusidimona ko papa Simon Kimbangu wele enkento wele non
siko tala tuati ba pasteur siko peut ba uti ko benga mette yo to pe sur raison ceux qui pasteur un certain pasteur ceux qui prophète ceux qui Francis OK ba lobaka ke banganga botika kokosa bato maître pardon rolimbisanga natelo non extrait oyo ya ndeko mobali oyo abandaki ko déclarer pour na pasteur Francis après côté extrait ya pasteur Mike Kalamba ya ndeko mwasi Zawadi ya makambo oyo azali koloba comme révélation pour na ye na makambo lekaki entre ye na pasteur Mike Kalamba bolanda extrait oyo ya papa oyo ba délivra qui est pas ya pasteur Francis tato ebongo tokutani na simana maître tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV mon entier bolanda. J'espère que bolandi élément oyo ya pasteur Francis Tatou na ozong sana no maître Théo avant la pesa ba témoignage ya musala au maître Théo ya kitoko azali ko sala da bande ko na biso bazali na poto surtout côté ya diabète côté ya ba tension côté ya makambo belé ya bato o bazala ba problème spirituel na ba famille to na ba vie na bango na ko pesa ba témoignage nango tout à l'heure mais na ozong sama lobe pa ya maître Théo na image o moni ya nani ya papa o azali ko déclarer que pasteur Francis Tatou to prophète a koseli makambo akoseli makambo yo kadaki afuta 15 000 francs afuti mbongo na ete yango ayeko bimisa vérité ezalaki lokuta ke basinga wana ya ndika na loketo olobani po nango toyeba nanu image wana otali ya mutu wana azali kosala ba déclaration pour na prophète Francis Tatou ke akoseli makambo azane mutu abakisi te akoseli. OK maman délivrance à lokuta. OK kasi yango mona ka bandeko bobanga ka banganga te kutana na nganga oyo a expliquer yo par rapport ya problème ozanango ozolanda mutu tout na avantage na désavantage pour ko fongola ko pesa yo vision ya ko sala likambo et ça lisoni lelo zomona de passer on basali montage ya ko zwa ndika ote non et kaki kimelumona kaki mweni kandi ine spirituel nango lo mona mambu mavava Kinshasa makala nanga kindwani nukia betu kimfumu kia kinti ndika eza na ba secret belé eza eloko eza fermé eza na makamnango eza na kati po eza lien mobimba misusu eza ba secret ya musala po lelo mutu akoyoka ngana expliquer ngo lobi pe aleki ake ko expliquer ngo mais musala oyo azo expliquer ayebi yango te lelo boza na problème na famille ya kodia oyo eza eferma bino bo contacter mettre te na ko protéger yango na ko désinfecter yango ko pesa bolam etika ko sala ba incendie ya sang ya makila oyo ezo couler na famille otali famille mususu chaque année mutu fa kufa après 6 mois mutu fa kufa te biso soki to komina age to zo non contacter maître Théo na kolongo na balien wana numéro maître Théo na banza bolanda ka émission maître Théo mutu azwa visibilité na kombo ya maître Théo te maître Théo ya ni ntumu akena ba vene pouvoir ko banka ka ya ndoenga ya sadi sabat plus 243 89 44 54 885 plus 243 89 44 54 885 mamarania ceux qui mutuna museze nazo pesa kisi mais répondre biso nanu te na makamba prophète Francis OK makambo ya pasteur Francis na ko répondre yo monde entier et fongola mato eyoka OK herbo sali montage na mutu est-ce que ça pasteur oza pasteur te beza prophète te bazola kana ba internet par rapport ya kozwa base biloko wana montage ne sala makabongo te est-ce que ko sala montage ya ko monter pas mutu ngai mettre te oza na besoin contacter nga bobengisa na ko sala démonstration sur place na ko zoelo ko te na tapa mutu ils ont l'accès incapable aux autres base internet non par rapport peu aux APD donc mon makamu surtout ya PD nde sali biso pasi na lingi ko lobato mettre faut répondre biso côté APD mais avant répondre il faut na tiana nos vidéos tiens nini vraiment bande ko bazali na régie bo tiana biso na nos vidéos oyo bon ngana na confirmer te balobi que ça prophète Francis azo déclarer bolingo na ye et pas ya moninga na ye mobali boyoka kaka bino moko ebongo to kutana na maître Théo asala moi commentaire sur ba audio maître Théo orolobani ni pona makambo oyo moko yoki na matoyo eza kutu ya ko bomba te oyoki OK na pesi bande ko nyonso ba monike basali ya Nzambe ba pasteur ba prophète ba guérisseur
botika kobima libanda ya kozwa kisi na ba Nigeria ba Togo ba Sénégalais ba maître Théo aza ku François kumona mpasi maître Théo aza ba vene ndwenga sika kuvana bima na kopesa yo kisi ya sans condition lelo bobimba sans condition ndika bato ba sentir enka nanga mvovolo zankaka mpasi zini c'est ni comme ndika mais er bazola namba komona niveau nini kokomo kobanga ka mutata mutana comme la 100 combien de millions non te biso to travail toujours na bosolo yango mona zo pesa bande ko chance za Sony bo contacter maître Théo botika ko bzwa kisi lelo er ozomona ko sala kisi ya central ya mai mosala nzambe a PD a pratiquer ramara mais tala la bêtise er tala vidéo ya Mike ce que tala moi si on a biloko azolo vraiment donc nas kola la mwasi na bolimbisa ngai donc si azu ko soki nini vaseline les a produits sans préservatif soko zui malade moi ça n'a pas marié les sous Jason pasteur yo kala bengata pasteur prophète ndanga prophète Francis marabasali yo ka maraba voice expliquez biso na voice est-ce que c'est vraiment normal mosali ya nzamba ko ko sala PD mon bazo sala mélange ya kisi par rapport ya kozala haine moninga donc bazana bitumba yango biso ke ba pasteur est-ce que na lobi bo mama khani est-ce que pasteur ndeti prophète Konde ou elle lobi est-ce que sala biloko non et na biso pasteur Konde azaka na spiritualité ya makasi bato batila ngote monde akotika la kosala biloko te tibo eza wana evandi Sony na mawa suka yango nazo pesa bande ko chance maître Théo ko ba ndimina ya homona ke kasi bandeko po ba comprendre siko moni ke kisi eza na capacité mususu bandeko bazala na motema moni motema ya mutu ezalaka sanduku motema ya mutu yango ezalaka église lelo mosala tosala soki nzambe apesi yo pouvoir na mayele te okoka kosala on apesi bandeko basi ere oza na badifficulté ya mibali ya bien ozokutana yango bazokima yo contacte maître Théo na kosenga yo mwana te noko te tata mwasi te ngai moko nasalama sacrifice ya sans aveuglement donc maître Théo aza dispo mpona kosunga bino mobali ere omoni mwasi azoderange na banza oyo basepelaki na maître Théo ba témoignage déjà na banza bazo koto wana penza ya rien à dire maître Théo surtout ba na côté moi si na ba condition moni ndenge ba liesa kan taba te to bon penza na ba appel musala et salami kitoko ezo sala mami ozo mi problème ya diabète à sali 10 ans et sali 15 à 20 ans contacter maître Théo ki bo pique-nique et là si ko maître Théo pona bandeko basi o bazobala basali ya nzambe to bazobala mibali bazana double sim basala ndenge nini OK c'est le problème on a basi elingi koloba nini lelo erobali musali ya nzambe soit des pasteurs soit des guérisseurs soit des prophètes faut qu'on ait un système bolali et remonter vers 0 heure faut meka ko benda un peu ya pongi ya kotala ke na vision na ye soki mabe ezali comprendre mabe wana eza première prise na pesa mena émission mususu ba ko fongola bino bolamu nyonso donc soko la li faut labuka ba 0 heure la mutala misala ni nazala ngo soka sala nini bolala ko mona soka za mutu kaka OK ou bien est-ce que tant mususu soki bolali il faut so moi musapio meka kuna na simotala soki eza ya kokanga mo bien ndenge ni vision wana ko mona mutu oye ba soka za bo yo na matumbo ni merci beaucoup, fidèles téléspectateurs d'Indika TV 243. On était bien avec Maître Théo Obolinga Mingi. Bozali kosala ba témoignage ya kitoko vraiment pour naye. Bon continuer la biso ba témoignage la bino pour naye pour epesa biso courage, epesa biso force ya continuer ya koyambaka ye. Numéro ya Maître Théo ezali wana donc ye moko apesi yango pe to kotia yango wana. Na pesi ko bosa pe to afficher yango. Tozo ko afficher yango. Na pesi bande ko chance. Bomona ke Maître Théo mutuma be Maître Théo ba passer bomoni. Na loblengo pas même un mois confirmé. Maître Théo ba ndeko lo ba vérité que ba pasteur wana ba kosaka biso. Ba pasteur wana ba kendake pa ya bango ba maître ba pesa bango ba kiss ba pesa bango. Non bon on a faut pesa bana balia. Uske na ba pasteur. OK c'est pas pasteur. Donc to solo la bande. Mobala bengi so bofana na ndako mo ke la pa pasteur yango. Tala na to solo la bande ko basi bande ko na biso ya Congo vraiment. To boyi te faut to kende ba église mais to kende église pour na ba pasteur te. To kende pour na nzambe na lola. Merci na bino nestu bozala ke bele ko na biso na pesi bambote nanga. Je vous aime beaucoup, je vous dis bye, on se retrouve juste après cette actualité. Bisous. Tozande awa, Viron Nzambi, Nkumu Africa TV. Monante, Bolanda. Ezaka moko, Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez, Merci à la population, abonnez-vous. Dans Nkumu Africa, télévision Kitoko. Vous allez voir ma vérité.
Kumu Africa TV. Vous abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous abonnez dans Kumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama. Loko la yankewa. Loke c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois. Azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir à l'opposo. Oh! Pour vivre parce que pour avoir besoin, ils ont appelé place dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Tibeleza malunga fumam. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades.